Bonsoir amis de Manchester, Mbotelabino. Face à la caméra, Raphaël Ngomatsasa. Naye lisusu na pokwa lelo koyebisa bino basango ya liwa ndenge lokwa ese panzani na kati na mboka Manchester. Ezalaki mokolo moko biso banso tovandaki nye pesi matokaki sango ya virus o tobengi na kombo ya coronavirus. Coronavirus eyei pe ebandi kokamatela biso bandeko. Kasi tolobi tete sango ya mawa eye kaka pona coronavirus. Basango ya mawa ebandaki na ba malade kaka ndenge tobelaka ndenge bato bakufaka moto na moto azalaka na ba raison na ye oyo akufelaka. Bandeko ba bolingo tovandi na kati ya mboka Manchester. Vraiment lelo eloko toye awa na vandi face à caméra pour la koyebisa bino que toyebi ke tolinganaka mingi liboso makambo ya koloba te bato balinganaka te bakongolais balinganaka te ezalaki chanson moko ya ekobetama tellement trop na kati ya mboka na biso pe na milieu ya bakongolais. Na milieu ya bakongolais on dit toujours que tolinganaka penza te, mais en tout cas cette fois-ci Manchester toza ko contredire makambo na ke tolinganaka te. Bandeko ba bolingo liwa esangisi biso liwa elakisi biso bolingo makasi lisusu. Tozalaka na bolingo kasi ya mbala oyo to bana Manchester balakisi vraiment que bolingo na bango eza makasi. To repère sa mention spéciale. Merci beaucoup na média à Manchester pambate. Ngai moko personnellement na yoka ki sango ya ba liwa ya bato mingi soit na bouche à oreille pe média. Donc bouche à oreille ezali mingi bato oyo ba mesana ko panda sango bango ne bazaka na habitude ya ko yebisa baninga likambo. Bande ko ba bolingo liwa e kamateli biso bato mitano motoba vraiment kati na mboka Manchester pe na nzinga na biso. Basusu bakufi na coronavirus basusu bakufi na ba maladi kaka ndenge nzoto eninganaka. Bandeko ba bolingo lelo zema kamba koloba mingi te to pesi merci na bana Manchester mingi parce que bana Manchester balakisi bolingo na ngonga oyo tozali na bibembe eleki ebele. Nako kenda molai mingi te parce que vraiment toye pona koloba likambo etali parce que tokomi ko acheminer bientôt na ba enterrement ya bandeko. La période est très mauvaise, période où le peuple à Manchester a vraiment kolakisate balingana kamingi. 5 à 6 morts na kati ya communauté et sangisi biso et pe la kisibiso vraiment que tozali na moyen ya ko salisana soki totie volonté. Volonté yango ezali susu ya soki te volonté yango ya mbalo la kisibela ke oui tolingi ko salisana. Na ko salisana ka wana bandeko ba bolingo tozwaki baliwa boni. Tovandaki moko mosusu babengi ngai babi a vieux petit na yo Titi Blondi azali biente akendeki na Oldham kotala bana kasi asuki bongo na hôpital à Salford azali na koma. Bandeko ba bolingo tokobeta histoire ya maladi ya moto te mais koma wana tango ndeko Didier Songo Salomon a pesaki ngai message na informaki directement ndeko rangai moninga rangai Blaise Simbu pe na lobi tokene kotala ye tokene na hôpital kotala ye tokutaki na koma tozongi ndako pe tokatsaki ke moninga kozonga mais malheureusement nzambe akobenga molimo na ye pe asira kokufa. Titi Blondi oboye bibino moko ye azalaki moto ya liboso akufaki. Tovani mikolo mileki baye kopesa biso sango ya liwa ya Papi Pichen Papi Molongi. Papi Molongi oyo boyebi azalaki mobeti lindanda monene na misala ya nzambe koyemba azalaki pe photographe cameraman azalaki moto alingaki bato mingi alingaki pe kosala ba misala na yewana. Tokopesa témoignage penza mingi te na bato mais ezali kaka pona koloba ndenge ba masolo elandanaki. Bandeko ba bolingo baye kopesa biso sango te Papi Molongi auti kokufa
azong si molimo na pa kolo nzambe en direct na katina hôpital. Bandeko ba bolingo elekaki te umeli te toyoki be sango toujours na banzela ya singa media nazalaki kokende na nzela kokende kotambola babeinga balobi fongola internet tala epa ya ndeko Damien Malumalo aza kopesa sango te ndeko Willy Mulongo asili bongo kokufa. Bandeko enchaînement ya baliwa motema pasi moto nyonso tanga zo yoka bozo kanza lobi pe tour na ngai pasi wana toyoki sango te Willy Mulongo audi kokufa. Tozalaki na ye elongo tovandaki na ye na shop tomonanaki quelques jours avant topesani mbote tosololi pe topartageaki mwa makambo ebele. Malheureusement Nzambe adesidaki kaka ndenge adesidaki ndenge boyebi ke Willy Mulongo asilaki pe kokufa donc ezalaki bongo moto ya misato ya kokufa. Tolala tolamuka Richard Lutete ya motela leka Richard Lutete na bandi boyebi bino moko Richard Lutete Willy Mulongo azali moto tobengaki na komba moto pamba. Moto pamba ezalaki shop ye batenaka shop basimbaka shop ye na mama Géraldine Tawaba. Mama Géraldine Tawaba ye na mobile na ye Willy Mulongo basimbi shop awa na Chita Mill nde yango wana esika tozalaki tomesanaka komonana na Willy. Bandeko ba bolingo sango ya pasi sango ya mawa Willy Mulongo akei tolala tolamuka bayebisi biso Richard Lutete alalaki na ndako akei. Bato bayebi Richard Lutete te ngai moko personnellement nayebi Richard Lutete parce que Richard Lutete tokutanaka na ye na ba classe na ba kelasi ndenge job center atindaka biso kozwa ba formation na ntango tozalaki na chômage. Service à chômage etindaka biso tota na tanga na Richard Lutete esika nakendaki koyeba ye azalaki moninga azalaki kosala na ASDA. Bandeko mawa pasi na motema moto akufi na ndako kaka boye moto alalaka atiaka mwa makelele na ye na butu mama yoki makelele wana ezali lisusu te asimba mobali asili kokufa. Bandeko ba bolingo tovandi bo na moninga Mazantomo esika vandaka na Londres boyebi Mazantomo azalaka DJ azalaka coiffeur azali kozala na biso awa na Manchester. Mazantomo kaka boye Mazantomo azongisi molimo epai ya nkolo. Enchaînement d'idées bandeko tobandi kolela ndenge tobandaki kolela bato banda tobandaki kolela kasi molimo wana liwa atiki biso taye kokamatela biso lisusu Jean Paul. Donc tokomi na ba Jean Paul azalaki pasteur Jean Paul. Bandeko ba bolingo talaka na période moko ya moke pendant que toko bongisa tokunda Titi Blondi babagiseli biso mosusu toko bongisa tokunda ya mibale babagiseli biso mosusu pasi wapi na mitema pasi na mitema moya koloba ezali te. Bandeko nanga bana Manchester mention spéciale na biso bino banso bana Manchester mais na initiative ya président Cyril Modogo Lucien Kiwa Firmin Bondo mais ezali kaka bango te ezali pena baike bamsusu o bazalaka esika moko na bango mais totangi ba pilier wana on pourra citer bato lokwa ba Guy Bochard, on pourra citer bato lokwa ba Papi Musongo prix Nobel, Blaise Simbu ngai moko molobeli na bino à chaque fois que tokutanaka tozalaka toujours na ba projet koluka kobungisa eloko ni tokosala pour que Manchester ezala vraiment uni. Kasi na liwa oyo bana Manchester balakisi ke tozalaki kokanisa toluka toloba toluka trouver eloko ni ekosangisa biso malamu mais na baliwa oyo ndenge elandani ebele Nzambe apesi biso makasi pe alobi na biso bozalaka déjà uni
bozalaka déjà unis. Unité na biso emonani wapi esika tango bakamati balancer tobandi ko lancer ba émission. Président Cyril pe a telemi lisusu na baninga mosusu ba lancer émission mosusu na kati na émission na masolo wana ebimisi likanisi oke basala to sala cotisation spéciale na bato nyonso. Curieusement tokanisaki ke ekozala pasi ke bato bapesa pona Titi Blondy bapesa pona boye pona bato boye na ba église na bisika nyonso bien organisé bato tie bato esika na esika bakamati ba responsabiliser bato esika na esika. Mais tala makambo ndenge salami na tango tokoloba Titi Blondy akokundama le 23 avril. Papa Willy Moulongo azokundama le 25 avril. Ba mususu précision ezali noté, mais Richard Lotete et Ebanite d'ici le 1er mai et Sengeli akundama. Parce que banzoto mususu ezalaki transmis na corona ezali service ezali dolo ba corona ya maladie mais corona yali service moko ezaka na ba hôpitaux na biso ya NHS azalaka na service mo bengi yango corona na bandi président Cyril expliquer ki yango mbala mingi corona ezali service esalaka ba investigation pour koyeba te moto akufi na maladie nini nde yango ba corps soko kei kuna fo ezala te soko esili ba sisi investigation ba kopesa siko certificat de décès na libota so ba pesi certificat de décès na libota nde bozwi ndingisa to permission ya kokamata corps komema yango na morgue. Bon, kolongo nango na morgue ya hôpital kokena ngo na pompe funèbre yemoni ba système ezali awaya pompe funèbre nde akamataka arozwa autorisation ya inhumation pour na komema yango directement na tombe. Bandeko ba bolingo bolakisi président Cyril pe baninga nyonso oyo ya Manchester. Firme Bondo azali bongo coordinateur ya lisanga ya bana mboka o basanganaka pe awa na kati ya mboka. To mona ki ba volonté ya bato belé so totali na donc proposition ya email ya plutôt à partir ya Facebook. Lisien ki watindi message et pas ya bato. Soko yebi mutokoti siye. Oyebi mutokoti siye paf abimi azui link wana komi na WhatsApp. Na WhatsApp wana soki otie mbongo transparence wapi bandeko ba bolingo nano esala matin. Encore une fois coup de chapeau. Coup de chapeau na baninga, coup de chapeau na bana Manchester vraiment. Liwa eye na niveau moko yako sasa. Ba sasi biso ba longoli biso bato. Ba longoli biso bato ebele, bato tolingaka mingi, bato tozalaka na bango. Après, enterrement, tokosala ba témoignage na baebani parce que moi tokuta na pende ezali te tala zalinga moko en plein confinement malgré baler moto ke musala mais sokozoki na ndako bien confiné donc makamti zo sala mana pale. Bandeko ba bolingo soki tovandi pe totali makambo ndenge zokende suka na yango tokomi wapi tolobike bana ya Manchester longonya merci beaucoup bato banso basimbanaki na maboko basimbani na maboko pona kolela bayeba kufi natangaki bakombo Titi Blondy Monsieur Mbilingani Titi Blondy, je me rappelle encore, na matanga et pas ya ndeko Salomon Didier Songo. Au bobengaka proverbe 30-30. Tozalaki na ba discussion intellectuelle ne tozalaka na ba matanga toujours to provoquer ba discussion. To comme école ba makamba origine ba bantu. On a discuté un peu et c'était la dernière fois na oka mongongo à Titi Blondy. On était là avec les autres batebele bazalaki wana na otanga na koma batinyo sauté. Zidane Fikoula était là, Sami Benza était là, Blaise Simbu, Didier Songo, Salomon Yemoko. Il y avait aussi Edo, coiffure. Tala Makamo Malade et Salibiso.
Simaya liwa ya Titi Blondy baye ko kamata biso bato na ba maladie ba virus e ko kamata biso bato mususu bakufi pe na ba maladie mususu bande ko babolingo tozana tina ko pesa ba détail ya te ke bato bakufi na maladie boye mais mawana biso ezalite na tango mwangonga moke bakamati biso baninga otomesana kozana bango to mesana ko solola ko sakana ko mela pe ko sepela elongo siko toko kende feti toko mona lisusu ndeko titite toko mona lisusu Willy Motopamba te toko mona pe lisusu picha te papi molongi abenga nga pakana ngai ah pakana ngai ngabi mon frère obunga abi nanga pakana ngai so asaka ngami na mona pakana ngai donc pakakaka bande ko babolingo pasi na motema to kabo Richard Lutete de ko biso ya Moston moto alali pe ala mokite pasi Mazantomo liwa ya somo Pasteur Jean-Paul okei kaka boye bande ko babolingo lelo pona kosukisa ezali grand remerciement ya bana Manchester pona koyebasa ke vraiment tondi bino botondi na participation na bino na ko évoquer lisusu mabe oyo coronavirus esali kuna na mboka Paris kati na famille moko libota moko bakamate biso bokilo papa Ngonzi Joman 48 heures avant cousin aye Pasteur Daniel akufaki tokomi 2 semaines plus tard na vendredi la semaine passée maman na bango maman ya Pasteur Daniel akufi donc na libota moko na Paris tala esika malade eza méchant maman ya Pasteur wana akufi donc eza na pensée moko to sala biso pe na Manchester to sala pensée makasi na libota ya maman Espérance Malonda o azali bongo nièce na ngai a perdre mobali na ye pe semeki na ye na mama bokilo mama ya semeki na ye tala esika maladi oyo aye kokomela biso méchant kokamatela biso bato ba mosusu bayembi na nzembo balobi ezali kanda ya nzambe nayebisi bango na babi kanda ya nzambe soki nzambe na bino azaka na kanda ya boye wana ezali nzambe na ngai te nzambe oyo ya ngai aza na posa ya kobatela biso bopesa biso ba exemple ba 1901 te botia yango na biso bato tozali na l'an 2000 kanda ya nzambe ekoki kozala boye te biso bato na ba scientiste bato ya science ba homme de science tokamati toke kokota na ba monde animal ba biloko baliaka te tokomi kolia na bandi so tobi toloba makamba coronavirus tokoka on a parlé des hirondelles on a plutôt balobaki makamba ba chauve-souris balobaki makamba ba pangolin donc eza ba biloko moko ba virus mo euti mingi na monde animal parce que tokamati tokoti na monde animal biloko baliaka te tokomi kolia na bandi boyebi origine nango euti na Chine tokolobela makamba origine te mais toko transmettre na kombo ya bana Manchester nyonso ba condoléance na ba libota nyonso oyo ekufeli na tangi bongo Titi Blondy Papi Molongi Willy Motopamba Richard Lutete Mazantomo na Londres Pasteur Jean-Paul Bandeko Babolingo ba condoléances les plus émues les plus attristées na mabota mana ndenge bato wana bauti kotika biso na kombo ya bana Manchester en tout cas pour Nabino coup de chapeau merci beaucoup en tout cas à tous les Manchester les Mancuniens ne tolobaka bana Manchester ba Manchester toloba bien ba Manchester merci beaucoup je crois que confinement et les cas ndebogoye baba idée nini tosi ko sangisa na ba comité nyonso ba organisation nyonso oyo ezalaka na Manchester ezala charité ezala nini bato nyonso ba groupe bana nzambe
c'est-à-dire bateau bana nzambe biso tozali bana nzambe mais bateau ya ba église na ba païen na ba pagano parce que ezalaka pe ba païen na ba pagano toko sangana il faut to sangana na kobimisa ba sekele te parce que masolo ezali belé mais en tout cas tolobi merci na bana Manchester. Raphaël Ngoma Molobel na bino ezalaki bongo mpona kopesa bacondoléance na bayebanso bavandi na mboka Manchester. Nasepelaki tro nayokaki ke tina kananga balandaka biso tina Paris balandaka biso ata mwa video ya moke okomona ata bomoni batali 100 personnes me na kananga baza kotala. Cédric esika oza kotala ayokaki mawa mpona bayebanso bakufi na Manchester alandaki baémission na biso Cédric na kananga. En tout cas basalutation na yo yango wana. Guilhem Mayundu alingai pe kokabula mawa na kopesaka bongo ba condoléances na bana Manchester nyonso. Merci beaucoup à toi Guilhem Mayundu na Paris. Au revoir. Nde tokutani mbala esima. Na kombo na bana na Nzambe na kombo na baninga banso ya Manchester tolobi mbote na bino banso pe au revoir.